Bandeko nazo sisa video o na bandaki lelo nazo sisa poto sila na kaka na makamba bambongo opo biso na Daily TV toninga kolobela lobela mambongo te toza makambo ebele o esengeli to lobela nde yango na ina lobake ozana bakisata mwa lumière soki kesimba eza kabwe po mulile kotia eloko yango na ngena lobake ndenge na uti koloba na video o na salima 1 wana donc na conclusion car na kolobake po na mutu opesa mosai na nzambe mbongo po so opesi sujet de prière soko zana quelque chose ete omoni ke na koyi kopesa yo moko nanu bondela yo moko nanu bondela obondelo déclarer maloba pesa na kondima ke nzambe azoyoka libondeli na ngai zana kondima bandeko na ngai esalaka soki poza na one eloko te nzambe ayebi koza na te soki makanisi eza nango te problème eza nango te me yango moni batia mateya oyo nga na oyebisa bino eza lokwa mateya oyo nazoteya bino par rapport ya bofrandi par rapport ya badime dime ezobika toa te dime ezobika toa te eza soki yo moko olingi napesa dime opesi me na bato mosusu baka oyo ezali ke nzambe alobi ke yo pesaka dime ozomona yo pesaka dime ezali biso toza nango toza na ka wana mibale moko amonaki ngai na molimo amonaka ngai na ndako nde nakendaka kosala koloba ne makambo boye yango moni nayebisi bino ke makambo mosusu omona yo ozozela peut-être ke mosali na nzambe anabondela mpo na nga loba na nga likambo mele yo ozwi kaka obondela na basujet na ozwi kaka action de grâce to ofandi mo ya racha opesi mosali na nzambe wana milimo na biso etravayaka bandeko na nga milimo na biso etravayaka nga aza bato ebele kutu nga napesi ye prophétie te napesi te ke nzambe alobi boye mpo na ome ye moko amoni ngai nake na bandi koyebisa ye makambo na nzo yebisa etala makambo eza boye donc ye azobenga nga azoyebisa nga mama Deli na monyo na butu oye na ndako nango ozoloba na nga tala likambo eza boye sala boye zongisa boye mwanga monaka mwa bon ngai yo nga mo pe nayebi na nga te molimo na nga mutu etravaye ndenge wana ozomona eza pe na bato mutu ndeko mosusu nalobi ke dime ezobika toa te me na bato mosusu ekomaka obika toa mpo na nini nzambe ye moko alobi ke yo pesaka ozomona nzambe ye moko alobi yo pesa soki nzambe abi yo pesaka seka yebi oyo alinga sala na bomoi na yo ozomona alobi yo pesaka eza na ndeko mosusu ye kutu lera ye ayebisi nga bi mama Deli nalingi vraiment nasala bane ebele napesa dime te nalingi turo nazala net na dime me dime na ndopesa ngo mpa na yo nalingi napesaka o dime na nga boyeboye olobi nini boyeboye nga na bine nde eza na problème te dime eza nango bika toa te dime ya nango bika toa te omoni biso ka sali nde tofuta sali tofutaka soko ozwa ata mwa nefiske soko bafuti yo ata nefiske 50 euro opesi mpo na sali ezaka nzambe azomona yo ozaka oblige te kopesaka dime ozaka oblige te kopesaka dime me omoni kaka sali oyo tofutaka oyo tozosambela oyo so ozofuta yango 50 euro chaque mois ozopesa mbongo sali nzambe omona yo nzambe omona ezaka lokwa moto apesaka dime bandeko na nga nayebisaki ebona mayele na nga bomoto na bayele na nga moto nayebisaki ndenge mpo amitungisama te ndenge amitungisami mpo na dime bandeko na nga nzambe na likolo temwe na ndeko na olobela yebi makambo nasolola na papa Didie te tosolola na eleka nango nzambe ayebisi papa Didie yebisa ye mokolo yango nzambe asoli na papa Didie makambo bato ebele tosambelaka na bango me mpo na ye lobani apesaka dime na ye ezala te kapesa mbongo oyo eza ndambu te mbongo ya kozwa mbongo nyonso ya azwaka alongolaka 1/10 apesaka obile papa Didie alobi na ngango mbamonga munabi nzambe na nga nabi nzambe limbisanga
na lobi pe anga bi nzambe limbisa nga pe makambo susu na ebite so eza ba sentiment to eza mawa kaka koyoka ka mawa to ndenge nini nzambe mutu ayaki na ye moko alobaki na ye nzambe na likolo témoin abiki na lingi siko na bando pesa dim na yo kanga eza obligatoire te mais monde to futaka sali oyo so zo futaka 50 par mois et ça la bien sunga sali o mais nzamba keloba papa de yebisa e dimi na ye obligatoire ye fa pesaka ozomona et puis na ndeko mususu ayebisaki nga lobi na nga mama Deli na monyo na ndako nango ye na molimo amoni nga mutu moko ayebisi nga mama Deli na monyo na molimo ye na ndako na nga oyebisi ngo lobi ke yo mbongo yo zopesa na ya dim ezokoka te fo bakisa ngo na mbongo yo zozwa ya bana kangisa nyonso pesaka dim na oya kokoka kabia solo ngai ka moko na kata na osera bi milimo na biso pesa na makambo donc molimo na ngeke senga dim oh Seigneur na bioke abi yango na mama Delindo nyonso pour liboso dim na bande ko pesa na ndo pesa ka mbonga kayu mbonga musala mais na ekotala na bikete le na moni bongo donc mbongo o na ndwaka ya bana na ndo pesa lango dim te mais yonde muto eko ebisanga ke dim ozo pesa ezokoka te fona mbongo bana pe o pesa la yango dim osomona po anda omona ngana ndako na baona zokende na mama mwilu na ndako na baona mama mwilu tozokende ko ede tozokende ondiblo mwa bonga bandai ko ebisanga ozomona anda omona ngana okenda mwana mwasi moko kuna nga beza mama mwilu azo expliquer nga beza mama mwilu ozomona donc voilà yango eloko na ina lobake makambo kopesa eza makambo moko euta kati na biso do euta na molimo na biso eza te ke baloba na oke pesa baloba no zongisa baloba no boete mutu so akomi ko senga omoni kote eza différent ndeka bate ya ndeka tu bate ya biso ke botika masumu botika mabe botika boye nzamba lingi boye nzamba lingi boye nzamba boye ndenge peka kote ya ke bande konanga foko pesa ka nzamba linga ate mutu so azuzo mbongo alia ye moko anga mutu aliaka na bofele na ba vive na babola bande konangai ngale na zui ba action de grâce à fin de l'année na ese bino na roliango na bofele na oliango nga moko te na mona ki anga makambo pe ozomona nazwi na partager na mwa baofelina pe na partager pe na partager yo mozo ke sengo na mutema omwa ke nzamba lobaka na nga makambo lelo ekomi kokokisama nzamba lobaka na nga Deline okobanda kozwa bambongo moko ebele bambongo wana priorité nango eza ba orphelin ozomona yangwana tomoni Moïse Kasonga atongi ndenge tozoyoka ndenge azoloba atongi hôpital pona ba veuve atongi hôpital pona ba veuve na ba orphelin banda kozwa traitement ofele isi loko pe ya bien zeloko mabete ozomona donc mbongo oyo ozozwa na musala nzambe priorité nango ezali nzamba lobaka nzamba kotika musali na ete ozozwa ka mbongo moko bongo pona ka ba bien na omoko okomi kolata bilamba cher okomi kotambo na voiture kitoko okomi boye non le yo ngo sombela mba cher wana yo moko tali ngapa nde na abona minute na minute nde na aboy elambo boye lingi lamba soki bon moi mke tam so super moi mke super tam super pour super zaka zengo 110 € pour super ozomona 5 € moi mke super o kaka boye lamba moko nde tozaki kale lamba mona sombi ya cher de leka na olinga na so mo mute mezolo baba ofele boku na bana nzala ba ofele mo bana nzala yo sombe lamba po bomba onzoto tozo sombe lamba cher po bat ba mona olati lamba cher po nani ozo somba voiture ya cher entre temps ba ofele bazolela soki ezaka voiture po edaka na ba course na ndenge to tambola na ba voiture boy pourquoi faut somba ka ya cher ya motuya wana eza po bat ba mona yo wana eza mabe eza molimo wa orgueil ozomona faut somba voiture eza na état bien eza bien mais ezala te ke ba voiture moka cher nazoloba ya basai na nzambe naoloba ya basai na nzambe po bambongo oyo bozozwa priorité nango eza bofele nga nzambe ayebisa nga yango nga nzambe ayebisa nga epuis bandeko na nga constant na sala soki ka nazwi mbongo moko nakozala na nga naza na nga mobimba na nga 500 € nazwi 400 natindeli bofele mpo nasala yango bibelo biso kopesi na gauche na droite ebe epeyeba te
so plus na droite na gauche bate mais na oloba po na sens ke na olendisa bino eza lokwa ba témoignage so na zwika na 500 na opesa na oloba bino makambo oyo nzambe na likolo aza témoin na oloba so na exemple na 500 na compte na nga na zwi 400 na pesi ba orphelin nde na oloba bino eza na monaka ngo na zwi 4 na 500 wana kuna opesaka exemple wana me nazalaka ta mosusu naaka na 200 batindinga message moko orphelin boye pa 200 mpe nyonso eke nango ozomona eke nango eke nipa bandeko na nga nipa soki ya na nga wana kutu ya na nga aza mpe na besoin ozomona ya na nga famille na nga mpe eza na besoin me natiki bango priorité eza baorphelin mpo na yebi mbongo oyo ezowuta na baposhe ya bato ezowuta na baposhe ya bato moko oyo bazoluka lobiko na oyebisa bino nzambe ayebi mambo na oloba nzambe ayebi mambo na oloba ozomona le na kozala na 500 bongo na zwi 400 na pesi baorphelin bozomona kombi kutenga eza te ke ona na 500 na zwi 100 na pesi baorphelin te na 500 na zwi 400 na tindeli baorphelin le na otinda bongo bandeko na nga nzambe na likolo témoin le na otinda bongo 2 jours ebele mutu moko akobenga nga apesi nga ta mosusu omwa mpe monta mbongo kaka natindaki mungu muna kumukamu nga me mbongo natinda yango ka ezongi nango momwa kuna komoba eske mbongo yango kususu ezongi non siko mutu ekomi calcul ozomona omona pe ozaki na ona 200 ozwi na otire no pia kobi iborphelin bazwa opesi baorphelin bandeko na nga omwaka ta mosusu na pokwa nango mutu abengo patindi loka 200 oyo opesi baorphelin ozomona dongi lobake odepense no eloko te ale a part 200 wana oyo kolanda su likolo ba 100 ba 50 ndeko mo 50 omwa pe ayo mo boye donc 200 wana oyo tindaki efuti yo ozwi 200 mpe obakisa misusu ebele koleka su 200 wana nazobisa bino namonaka ngo amba moi moko molengo bi nabakisa bao lisusu namoni boye c'est ça nzambe aza nzambe oboyebi eloko mona aloba na suka apo na lingi te video oyo ekemblai omoni le nga na kati mosala nde nayebisi bino na video oyo utoleka liboso le na kati mosala nalobi ke baprojet omoni le nazosala baprojet ezalaki nde baprojet ezalaka na couple mwasi na mobali bozala baprojet na bino le nzambe alobi nasala te nzambe moto aloba nasala te nzambe le alobi nasala te bandeko na nga wana nasala 1 année et demie na chaîne YouTube na nga nzambe na likolo témoin na monetiza yango te chaîne YouTube na nge ezolandama ebele na monetiza te nayebi ke bafutaka bamonetiza chaîne po babanda kofuta o me nga mama Deli nasala yango te pourquoi nasala yango te po na nini na banda koloba ke bible elobi na biso ozwi yofele pesa pe yofele eloko ni o nga nasala po nzambe afongola nga likabo o naza nango eloko ni nzambe asala o nga nasala po nzambe asala ke akota connaissance o nga naza nango leo na opesa bato nasala ke eloko mote ezaka grâce euti pa nzambe yango wana alobaki ke ozwi ofele pesa pe ofele nabangaki po na biso na monetize chaîne oyo na banda kokota ba video ebele po kaka namoni ke chaîne fu bafuta yango yango wana nalingi na nga te naza na problème na nzambe na nga na monetize chaîne oyo te bandeko na nga nasala 1 année et demie na Deline télévision na monetiza chaîne te na monetiza chaîne te et puis na bondelaka mpo na bato lelo kuta ekomaka moto opesi nga sujet de prière na yebisi ok nazwi sujet de prière na obondela mpona mais lea wana ezalaki bongo te lea wana ezalaki na kosala journée mba na bimi te na bondelaka mpona bato bazobenga nga na kosala journée mobimba na bimi te oyo abengi tosololi na bondeli mpona oyo abengi na sololi na bondeli oyo asuluka poko ekoki olete mpi na ndosango na journée ya jeune 2 jours nango nazalaka na jeune na kobondelaka mpona bato nazalaka kosala bongo mais bato pe baotémoigner mama Deli banda tokomobondela nao nakomi na kimia nakomi boye bandeko na nga mais
natikalaki kozwa ta ndeko moko te atikalaki koloba ke mama Deli nde na biki boye na opesa 10 euro nzambe na likolo témoin pendant presque nayebi te soki combien de temps oyo nga na bondela mpo na bato donc nasala 1 année demi moto atindela nga 10 euro te me nazopesa bamessage ya makasi nazopesa bamessage oyo ezosungasunga bato ebele ezomema bato na vie de prière ezomema bato na connaissance me mutu moko te alobaki ataki mama Deli napesa o quelque chose oyebi mpo na nini ezalaki nzambe mutu akangaki mitema bato nzambe abande koandisi mitema bato mpo na nini nde selo nga na comprendre alingaka kotala nga alingaki kotala ngai nabetela bino bato bolanda nga boyeba nabetela bino leri nazalaki menace mpo na bavideo nasalaka na menace na ngai leri nalamuka na yebisi papa Didie esili nga na osala su video te nakenda pwilo ya koloba ese bavideo yango ezofuta nga nini ese bato yango bazopesa nga bambongo kutu nga kutu nazobimisaka bambongo na nga nazopesaka na bato bazolekisa bavideo na nga na bachaîne na bango nga kutu nazopesa metala sikoyo nga naosala bon mpona bolamu ya bato bayeba makambo bayebaka te meta balingi baboma nga boye nakosala susu te esili nabimisa maloba wana papa Didie alobi nango beti tapi nabetela bino noka mamuke matinga na motema pourquoi nalobi maloba boye nzambe nanga nalobi mabe conscience esalingaki nalobi mabe surtout point oyo nalobaki ke estce bavideo yango nasalaka efuta anga estce bato nga naopesa bavideo batindela anga mbongo batindela anga mbongo te naosala yango mpona bie ya bato me tala nde bitumba ekomelinga ebelebele bandoto bazolandanga na ndoto boye nazokimakima kaka mpo na nini boye natiki po kutu efuta anga eloko te kutu okontre nga nde napesaka mbongo mpo balekiselanga bavideo na nini nzoto napesa bambongo naloba bongo bandeko nanga naoka pasi na motema nde le nafukamaki na se repenti nasengi bolimbisi nde jour oyo nayebisa bino ke nzambe amemanga boye amemanga nde tomemaka bebe abotami siko memi boye nde nzambe amemanga le temps ka na sisi kobondelaka nga mona binzambe olimbisa nga te yango bandeko na nga naloba yango na likambo wana so osali mabe ate eleki ata mokili bazomona yo osali mabe moko boye balingi balapide yo mona nzambe na likolo mi regrete no mabe no mpe fukama bondela nzambe wana ale bato bazotyola osali mabe nzambe esi amemaki yo na kata na ye bandeko na nga nazalazala na nga nzambe amemanga bongo te me mokolo yango nga mutu na otosala mabe le même jour nafukami nasengi bolimbisi na binzambe nayebi te yo kobatela nayebi toza na nguya kobatela ngai pourkui nakoloba makambo boye mpo na nini nalobi mabe boye mpo na nini nalobi makambo ya mbongo mpo na nini naoka epasi na motema nde eleka na mati na mbetu na se trouve naza na kata mutu na nzoto ya mutu o nini elengi ya ndenge wana azwaka loboko na azotyanga ka boye azolekisanga ka loboko na ye na elongi boye zotyanga boye elengi ya ndenge wana nzoto wana amemaki nga ozomona ndabinanga naza na yo ozomona bandeko na nga donc nzambe atikaki nga pendant 1 année demi nazalaki na chaîne oyo na monétiser yango te nayebi ke nakozwa quelque chose mpo na nini ya liboso ezalaki mpo atala mpe nano nga nayeba ke nazosala mosala nzambe mpo na mbongo te ya mibale nazalaki na ressource donc nazalaki na pôle emploi azalaki kofuta nga chaque mois pôle emploi bazalaki kofuta nga ozomona donc yango sikoyo nzambe atikaki na ye bongo bandeko na nga premier mois pôle emploi le na pôle emploi na nge ezokata na etikali 2 mois na ndoluka mosala naozwa te etikali ka mois moko nde nzambe aye kolobaki nasala su te natosi kaka malgré ezalaki na pasi me nazalaki oblige kotosa eloko nini esalaki nga naza oblige kotosa nayebi ke makambo ebele soki nzambe alobi na nga so natosi te nakutana na dega nabangaki nga nabatela lisu nabatela loboko nabatela mpo soki nabateli te naoke kosala kuna eloko ekokota na kozwa accident eloko emataki nga ka soki natosi nzambe te nalandi ka mpo na mbongo nake kosala donc naosala accident na mosala naotika na défaut epuis défaut na ndoloba bato omoni défaut oyo eza mpona tosaka nzambe te tika natosa nafanda na nga nzambe alobi ke na nzela ya YouTube oyo
Nanzela aye kolopesa verset biblique mutu azosala na hotel akolia na hotel alobi ke nanzela YouTube o nde yo kovivre ngabi bon pourquoi nzambe alobi na nzela YouTube na ovivre c'est que na monétiser nanga bandeko nanga esika nayaki komonetize chaîne YouTube o na opesa bino eza lokwa témoignage na monétiser chaîne YouTube le na monétiser chaîne YouTube premier mois bafuti nga 230 euros 230 euros ngabi zambe na ngai buna bando vivre na 230 euros YouTube nga futaka nzoka boye 230 euros oh Seigneur na kamwe kaka noki passe na mutema me shu ezate ngabi na kozokende pe musate na obanga nzambe na tosa nzambe bandeko nanga lepeka na nzima ki nanga kaka nazwa ata ba 230 o ya YouTube na fanda nde na ekomona lobi nango mutali boso atinlanga mbongo 200 euros nga moko elekelanga ndeko moka benga na mama Deline na otini lo mbongo osomba ordinateur po osalelaka ba video nga bia bon atininga 200 euros lelo atininga lobi muso abenga atininga 50 euros kaka na poko musu 100 euros bandeko nanga na mwana na 200 quelque nazoi 230 euros nazoi na YouTube na mbongo bato bapesinga esalinga 600 et quelques euros nga bia bon et comme singa pour l'emploi nange bimi 00 nasi boko eza témoignage munene nzambe tosambela kaza nzambe bandeko nanga pour l'emploi nange bimi 00 bafuti ngai te YouTube bafuti nga 230 euros batu o batinde nga bambongo total nyonso na bimi lokola na 600 nto bakaba 680 ngabi wow elekeli nga mbali boso batu bapesa nga action de grâce mbali boso wana déjà na sali nazokenda ta na ba 2 ans na YouTube wana déjà na rumeli na YouTube na pesa ba message ya makasi na ekozwa bongo na pambolaki nzambe moi o elandaki na ekozwa na YouTube bafuti nga 300 quelque bato msu batindeli nga esali nga 650 moi o elandaki nazwi 680 donc moi moko boye na YouTube efuti nga 650 euros YouTube ekupe efuti nga 650 euros na mwango YouTube efuta nga 650 euros le YouTube efuti nga 650 euros bandeko na nga mutu ata moko tatine nga 50 euros nasali pendant temps moko salaire na nga nazana salaire ba 650 donc so nazwi ebele 700 donc nga moko na ko comprendre nga bi soki mukolo wana pe YouTube nazaki na nga na bolembu na kote na ba video ebete YouTube afuti nga ta musu exemple 150 futi nga ta musu 150 bandeko batu bakotindela nga mbongo tina kokoma na 650 noyebisa bino makambo eza ya solo tina kokoma na 650 batu bakotindela nga mbongo tina kokoma nango ozomona muko mususu nazali na mbongo mo boye wana mbongo nsiko ngabi natina ngo ba orphelin natina mbongo o ba orphelin ka ezaki pe pwese mobimba nanga siko lokwa na bena otinda sina tiaki yango wana mais après manœuvre na bisa papa di mbongo wana fena papa di abime ade banda mbongo olobaki otina ngo ba orphelin ezofanda kana ke ngabi na yebi na kopesa nde nzambe ayekoloba na ngai apesi nga verset biblique na liki soki combien na bosani liki 6 verset liki 6 45 babilo mwabo natangi yango nzambe abi na nga ke soki ozokabela batu nga nzambe na kotondisa biloko na saki no pe na koningisa yango na kofina yango po etonda na ko comprendre mpona otindela baorphelin de sekele na nga monene eza baorphelin bandeko na nga na ko comprendre na lobeli ba action de grâce na lobi ke bandeko na nga na oliango nga moko te nzambe na likoaza témoin na oliango nga na baorphelin na olionga na baorphelin yango pe na komona ke nzambe atushaki mitema bana na ye atushaki mitema bana ne po bapesa mbongo wana po ekende pa baorphelin ozomona
po ikende pa ba orphelin. Mais ngape na yebi ke ngape na kolia oyo anga na kolia ba orphelin pe baza na part na bango. Ozomona. Donc nazo banzamba tika anga na salaire wana donc na yako comprendre salaire nanga eza 650. Nzamba tinga na 650 mais nakamwaki poso inaki kosala nga moko bono ozo ba 1500 ba 1600 na mwa na obima nango tamsupe plus. Ozomona. Mais Nzambe alongoli singa musala mais atinga na salaire ou isa pas même la moitié ya salaire nanga. Na mando kama ngo mais nando baka Nzambe zwa lokumu na ozape mutamindondo sute. Nde na abu na dépensa ape su mingi te. Na lo baka bonga bina lingpe mindondo te ba projet po na zaki nango ya minene Nzambe nanga na doze nanga. Na doze nanga ka na 650 na ebike na ozangelo te. Elo nini koma ekosala bandeko nanga na opesa bino témoignage. So na mbongo te ekende ti 650 na ngana ya mwande na zwaki esili nango omota msusu ndeko abengi yo na Kinshasa aza na problème boy mwaka na bi Nzambe na le na bando sala compte na bando zanga na mbongo te mbelenge na tinda ta 200 so na za ko sala kaka nde na lobi bon na pourquoi mutoti na nga 200 Nzambe na liko témoin mutoti na nga 200 kaka monta o na lobaki so neti na okende tamsu na moni tamsu ilamba moko boy na koti to magasin mo na moni lamba mo boy 50 euros mo na tali on a sepe na me na calculer na mbongo te so na zai na mbombe na sombi lambo na sepe na ngo vraiment so na zai na mbombe na sombi na bimi nanga bande ko tamsu na koma na ndako te mutabenga mama Deline tinda nino na tindo 50 euros. Donc constant na salaki montagne so nga na kozana ngo besoin muta opianga ba opesa nga. So koza na besoin 5 euros ba tindo 5 euros. Muko mtunga bifuna confirmer ngo na salaki lo mo bona na besoin 80 euros. Na besoin 80 euros na besoin 80 euros Nzambe na sombelo boya sombelo na sombelo boy. Bande konanga wana ndiska na kamwaki mutu pa benga bi mama de non tiro moi quelque chose ya muke pour somba mai na tala boy quelque chose en 80 euros. Kabi Nzambe nino papa de yango lo banzambo atiko taki oyo ozomona dozo pouvoir na ba besoin donc Nzamba mona kike donc atlekisa kinga pene tapi wana ayebi ke nga mona ebi ononsa pona mwana nga ayebi na ndimaki na nga 650 bino mubu na poto yebi ke naza na mukanda na nga na makasi na nga ya kozala naza na be experience na ngebele combien na obima nango salaire ozomona mele Nzamba lobi bongo na shwate na fandaki melelo so na yebisa bino Nzamba koma ko pouvoir na ndenge mo onga moko na comprendre na ko premier mois pardon nazonga mo mkesima premier mois le nazwaki 650 yona oza lokwa témoigner na opesa bino tamsu na opesa ngo su lelo te tamsu na otika su kopesa ngo te premier mois o nazwaka 650 le nabi na mona bimi quand même pe na 650 na kamwe pona nge bimi 00 mais na sali na ngate na 650 nde Nzamba lobi na na lito Nzambe na likolo témoin abinango monya Deline so okati musala po lokola okati musala po na nga yebango ozange loko te Nzamba loba na nga bongo ozomona abinanga Deline lokola okati musala po na ngai yebango okozanga eloko te ozange eloko te na susumki abinanga oyo kutu na pesio oyo ezakaka eza benga kioni ezaka symbole ya kolakisa okay pana ngai soki mutatiki musala pona nga azanga keloko te tiango na mutu lokolo tiki musala pona nga ozanga eloko te siko yebisanga nga mutu Nzamba lobi boy funa banda kosenga bato mbongo avana sambela pona bango funa banda kolobake avana sambela pona opesanga mbongo siko ozoyeba Nzambe ozosambela te ozoyeba Nzambe ozosalela te yango ozosenga bato mbongo teya bato ndenga nazo teya boye teya bato ndeko na nga bofrande efongolaka baporte bofrande oye peza na batémoignage me batémoignage mpe eleka te ndeti nga mama Deni naza batémoignage ebele ndeti dernièrement awa
ndeko moko boye na mona ete atindelanga abina mama Deline pesanga compte non andolekisa 10 nanga chaque mois epai na yo. Ndeko wana lekisaka 10 alekisa 10 na ye chaque mois. Tobenga na pete penza te entre tobenga na mingi te. Ozomona wana ona ba bino mambo esala misiko na eza ba témoignage asuka a azo Alexa dim na Alexa dim na Alexa dim nenga mokuto emona mbonga bato zo so na zutu na talika compte nanga na moni kombo na moi nzambe mona ye muta pe asenganga sujet de prière te que mama Deline bondela pona nga pona situation boy asenga sujet de prière te na mona ye te mais sous l'excellent mbongo ne chaque mois mbonga dim na ye nazaka nzambe mona ye nzambe mona ye azayi moko te baza quand même moi quelque battre baza quand même moi quelque bateau nzamba toucha ke balekisa dim na bon pananga ozomona mais na opesa bino ya ndeko wana po eza témoignage nzambe mona na lobaka bon à la prime comme ça benga nga abike tokutana azoya tokutana l'air aye bandeko nanga tokutana naye ba liboso to sololi toyebana te mutu boyebana te alexela o badim na ye mutu boyebana te alexela o badim na ye soki panda soki 7 mois mobimba soki panda 7 mois mobimba alexela o badim na ye toye komona na jour wana toyamba nye mama Deline mama tel boyeboy ayebisi nga situation na ye ke apongi alalaka pongi te alalaka pongi te nga bia bon o tosambeli nasambeli mpona ye nasambeli mpona ye na papa dide tosambeli mpona ye tosambeli mpona ye ale napesi ye mpe mai ya kamba na bikende sala boye ezongisa boye tosambeli mpona ye bandeko na nga azwi mpe lisusu malgré apesa adim ne ayaki wana mpe so azwi mpe action de grâce na ye mpe atie mpe na enveloppe apesi action de grâce ne ndenge ayaki kokutana na biso bandeko toya mpe na ndako awa tosoli na papa Didier nzambe mona osante eloko moko kati ya motema yo mona nozoloba nzambe do yo moko miti olobi ke nga soki nazalaki deya nzambe moto ofuna bikise mbala moko ozomona donc bandeko nanga baaction etoucha avoir même motema nzambe baaction oyo moto asalaka baaction ya bien toucha motema nzambe bosiko biso bato baaction ya bien toucha mpe mitema na biso donc mosusu omona te le yo otindelaki action de grâce no oyebi te situation nini azalaki nango le yo opesaki situation sikoyo etouche sikoyo motema na ye nzambe merci tala situation nazalaki nango à travers ndeko oyo tala apesi boye nzambe mona ye yo mode omimoni ke so naza nzambe na pambole mbamo me lokwa na nzambe te na matisika epai ya nzambe eleki nango bandeko tokotaki retraite mo na kati ya retraite wana nakanisi kutu ye te na bondeli mpo na ye te na retraite na vision nazomona ye namoni ye bazwima avant nanu kutu retraite wana abenga bi mama Deline nalali quand même 2 heures du temps abaki asala bane belalalaka te abina mama Deline nalali quand même 2 heures du temps nga na bisi ya 2 heures du temps moke fo bando kolala 5 heures du temps 6 heures 7 heures ti yo moko bayo bike te kolala eleki toseki na biso na ye wana nga nzambe azwa lokumu apambolaki nzambe oyebi ndeko na nga nzambe so asaleli ate eloko nano ya moke banda kopambola ye banda kozongisa matondi babengani témoigner ata otémoigner na public te pa moto oyo oyebake na nzela na ye na biki yango mo nzambe asala su bato su ya minene abenga asepeli abi mama de nalali 2 heures du temps mama nalali 2 heures du temps boyeboye nga abia bon nzambe azo nasepeli mpo na yoki esengo oyo azalaki nango yonga mpe nasepelaki me nga mona te 2 heures du temps eza moke ngabi 2 heures du temps eza moke folala ebele bandeko na nga na retraite tozalaki naye komona ye na vision nzambe aotalisaka ngai pendant ke tosambela namoni ye bazotangisa ye matanga ya mai na misu baotangisa ye matanga ya mai
na misu mai wana o baotangisa eza molangi o nga na pesaki mai ya kamba baotangise na misu sikole nga na otala boye ngabi wana mama intelite bazotia ye nini na misu bamo nzambe ayebisi nga na lito ya bi bazotia ye mai ya kamba na misu baotia ye mai ya kamba na misu mpo bapongi na ye ezonga ngabi ya bon bamo nzambe abi moni eloko ekangoli ye eza badimi na ye abi nzambe na likolo témoin bandeko na nga nzambe oyo tomonaka te oyo nga amonaka na ngai tolobaka tomonaka te me tomonaka nzambe amonanaka na ye amonana vraiment amonanaka donc c'est ça donc nazoloba nzambe oyo tosambelaka témoin alobi na nga nzambe ayebisi nga alobi ke badimi na ye apesaka combien de fois so natali na compte na nga ata 8 mois te ata 8 mois seka apesa adime pendant 8 mois combien de fois apesa adime na ye me nzambe akango alobi na nga bi ndenge aza wana badimi ne moto ekangoli ye badimi ne apesaka natali yango namoni yango na deside fois akangolama yango moni bazotangisa mai ya kamba na misu fo bapongi na ezonga normal ozomona bandeko na nakamwaki le nzambe abi badimi na ye yango mo mutu mosusu opesi première fois deuxième troisième quatre kolemba te oyebi te ta mosusu 11e fois moto ekosimba 5e fois moto ekosimba yo futi opesika mbala moko mibale oyo nalingi ma épreuve na nzambe na nga nasala épreuve na bandi kopesa dime na nga natali likambo boye nzambe asala nzambe atali yo kaka na 10 fois apesaka 10 fois bona osalela ye yo komi kaka na 9 fois olembi na yo okatani bandeko na nga ozomona okatani donc ba témoignage eza ebele donc ndenge ka na yebisi bino ngai moko témoignage nazalaka nango si nabetela bino leka nde makambo oyo tozozonga kongo banda oloba na nga ndako malamu tosomba na Europe ke tokesomba na baafriki boye lere mambo eka tozonga kongo ndemba mo ezalaki ba 2018 bandeko na ngai tobina mwasi na mobali tosali tokota likelemba na biso likelemba na toliaki 18 000 ezalaki faki tolia 18 000 na likelemba na tobi 18 000 wana tokolia po tosomba ta mwa mabele na biso na Kongo wana bandeko na ngai elo nini yaki koleka tobetelaki bato pe mingi te o tobetelaki te nzambe na nga naboyi kokanga bandoki awa na obete bino ka lisolo tobetelaki bato surtout nga mpe na betelaki bato o to bazalaki pe kosambela na bango betelaki pe bango mpo bautaki Kinshasa baye bato tondosambela bo bautaki Kinshasa baye na cadre ka ya otuna conseil ke mabeli tokosomba kote ni boye ok nde nayaki kosola nga bi tolia mwa likelemba mo tala boye na bato mosusu mpe susu na be donc de kote na tobetaki masolo wana nayebi te so ezalaki kote me nzambe apesa précision te banani bato bakangaki biso me toyebi tobetaki na de kote mosusu nde bandeko na nga leri avant ka tozwa mbongo wana likelemba ezalaki 18 000 nayebisi bino na nzambe so nafuka 2018 so nafuka mka na obondela nzambe ayebisa nga Deline mbongo wana bozozo eza akobeba mbongo eza akobeba na ndenge nini akati Deline nayebisaki bino mbongo wana eza akobeba nayebisa papa de to andi kobondela nzambe pe tola mbongo wana ebebi boye ndenge nini ta mosusu nde bato baloba likelemba eza mabe petete yango wana to ndenge nini nzambe na nga sikoyo biso mpe si topesi ebele biso totiaki tolia biso bakota suka totikala kaka na 2 ou 3 personnes na nsima bo topesa bongo sikoyo nzambe mbongo na biso topesi ebele bongo ekomi biso tozwa eza ya kobeba elingi eloba nini tose sakrifie mpona tokota likelemba oyo topesaka 1000 chaque mois bongo sikoyo boye ndenge nini Seigneur bandeko na ngai elo nini yaki kosalama mbongo ye nzambe alobaka eza akobeba mbongo ye
na esi papa Didier lokwa tozwi mbongo alikelemba eza kobeba mbongo nyonso tomona eza nango ya kobeba na ebite kobeba ngo na ndenge ni nzambe aloba ta 10 fois avant tozwa mbongo eza kobeba tozwi mbongo nzambe akontinue su koloba Adeline mbongo bozwi liboso ndo ba mbongo bokozwa eza kobeba mungu na sa bebisi mbongo wana le tozwi ngabi Adeline mbongo bozwi eza kobeba ngabi ok Bible moi banda ozala totanga te na zwi mbongo na Bible na kangisi nyonso na koti na kati enveloppe na bomba na bi papa Didier mbongo oyo loko eza kobeba to bomba ngo kaka to bomba ngo eko tosalela ngo eloko te po loko eza kobeba mais même fois nazobondela nzambe mbongo eza kobeba sikone mukomsu na yokaki ndeti mwa pasi na motema na suki pourquoi ngaza papa Didier di totindaka mbongo basomba lupango te totinda mbongo si tozwi ngabi nzambe alobi eza kobeba papa Didier ozo comprendre te nzambe abi mbongo eza kobeba loko papa Didier azalaki na pression ke fout Antoine na ba vérité fout otinda mbongo wana basomba place po mbongo so efandi boya na ko silo ebika mbongo ndenge ezalaka so si bozwi mbongo bokanaki bosombela ngo place ekende bosomba mbala moko tellement azalaki kosala pression ke mbongo ekende nga mbongo akobeba papa mbongo akobeba ebebi na ndenge ni toyebi te mkomsu na fukami nazwi mbongo wana na tie mbongo a 10 no bakana mukuse ezalaki lokola na tie ndeti 1800 ya 10 1800 ya 10 po ezalaki no liboso na pesaki 600 10 na kende no kopesa l'église osambela na pesa non 600 na bi 600 oyo eza ya 10 mais normalement faut ya la 18 ezala 1800 po tozwaki mbongo 1800 na ya ko bakisa 1200 po liboso tozwaki no mbongo ndambu tozwi mbongo ndambo après ba opesa nga mbongo ndambo tozwi na mipesila na mbongo ndambo tozwi 6000 wana na kepesa déjà nanu mbongo ya nini wana opesa bino témoignage eza vraiment motuya mbala mosi esaki lokwa funa bakisa 1200 pona 600 wana esa lokola 1800 pona 1/10 nango bandeko nanga na sali jeune et prière nanga na fukami na obondela na zwi mbongo wana loko ezali na maboko na binzambe tala mbongo oyo yo lobai na pesa abadimi mbongo oyo tozwi ya likelemba tosali mbongo na mutoki na biso tozokende musala na pasi tozwi mbongo oyo me le nyonso yozobaka mbongo eza kobeba le nyonso yozobaka mbongo eza kobeba yango soki na ye na tuna yo mbongo loko eza kobeba tozwa ngo nyonso totindela ngo baorphelin balia yango ou bien tozwa ngo tobwaka yango ou bien tosala nango nini me nga na longoli mbongo ya 10 yango oyo napesaki déjà 600 nazokebakisa 1200 oyo na église wana tosambela na église moko nakokebakisa 1200 oyo na église po to ekoka 1800 ya 10 siko olobi nini nake kopesa 10 yango ya mbongo oyo ou bien nazwa mbongo ona katakata ona bwaka ou bien totindela yango baorphelin olobi ni lokwa mbongo eza kobeba pona ndimi ke mbongo eza kobeba siko na sani noka vuma te nza toza na nzambe noka pe ondie mutu noka pe nzambe alobi ok zwa lisusu mbongo wana oyo bozopesa ya 10 wana ndenge olobi 1800 bakisa lisu mbongo mosu likolo boke kopesa na église ngabi abi bakisa abi bo bakisa mbongo mosu likolo boke kopesa na église ngabi combien to bakisa combien pou nzamba kati toko bakisa combien nzamba kati nesi papa Didier ngabi papa Didier nzamba lobi to bakisa lisusu mbongo toke kopesa na église yabi to bakisa na ndenge ni po mbongo ngo 1800 yango kasi dimi ngabi nzamba bito bakisa ngasko na makanisi nanga na raisonner ke toko bakisa ta 200 to 300 likolo pardon le na tuni nzambe combien o toko bakisa na église wana bon première fois nanu ekataki après na combien de nzamba ekoloba lobi bokende kotuna na église wana basengaka mbongo moko ya kotonga balobaka ke bopesa mbongo totongela nzambe ndako
nde banda oloba bopesa mbongo totongela nzambe ndako po bande koluka mbongo somme moko boye ya bien na église wana po bazwa ndako moko boye ya babonde ezalaka abikende kotuna ngabi oke abituna monta o bapia bino yango nde fo bobakisa likolo bandeko na nga nakanisaki ba 300 ba 200 nakende boye natuni sere lokwa mpe ezali église moko torumelai mpe nanu te natuni sere oyo bandeko na bino monaka o okongola mwa bambongo mo awa boye obayani na bien yo kutu mpe opesa deja mpona mwaka mama Deline nale na mutasika me mama Deline mbongo ya constitution mpona otongela ndako mwaka so na 50 na pesi na abinanga yo deja so pesi sa 50 nga bia bon nga bietikali combien mbongo bosengaka abi normalement tokataka bino bozalaka non te tokataka chaque famille il faut epesa 1000 euros 1000 euros bandeko na nabi chaque famille 1000 euros o nanga muna kamunga nzambe makambo salaka bato Seigneur oh là là nazwa 1000 euros wana na isi papa Didé tala na uchi kuna na église babi 1000 euros do nzambe mbonga lobi to bakisa likolo awa eza nde 1000 euros papa abi problème te bandeko nanga nazwa mbongo wana do na journée moko de enveloppe tokenda na papa Didé na église wana de enveloppe na journée moko topesi enveloppe moko tokomi dim o totiaki 1200 eza lokwa 1200 plus 600 na on apesaki semaine moko avant esali lokola 1800 après na 1000 mususu totie pembeni tokomi mbongo mpona construction mpona kotonga totie wana bato expliqué pe bango te ke tala problème tokutani nango boye topesi kaka mpo nzambe alobi topesa ndeko na nga omoni nzambe akoloba na mutu oza mobimba nota mosu 500 nzambe abi zwa 500 kende pesa mosali na nga boye atala motema na yo oza mobimba na 500 abi zwa 400 pesa mutu boye ozomona eza teke mosali na nzambe fa senga pole mosali na nzambe osenga na erreur yo tomoni lelo mutu ana eloko te mosali na nzambe osenga apesa 400 apesa 200 mais aza 00 mpe azosala te ye moko kutu kolia kutu azodiembela na nsima bato osomona me nzambe la alobaka mutu pesa boye asalaka erreur ete ayebi ke oza capable ya kopesa mbongo wana oyo asengi bandeko na ngai nde esika toyaki kozwa mbongo wana nde nzambe aloba arekomandaki biso tozwi topesi le topesi tozalaki biso moko na nini ke sikoyo sava sikoyo sava lokwa si topesi boye donc sava raisonne sikoyo ndeti bozali na 18000 bolongoli mbongo 2000 donc ole bopesa 1800 do bopesa lokwa 2800 to bandeti bolongoli lokola 3000 na mbongo wana botika lokwa na 15000 bolobi ke 15000 otosombela yango lupango nanu kutu bobengi mutu asombela bino lupango kuna nanu kutu bosombi lupango te mbongo ebandi okende bino bozoyeba te mbongo ezokende wayi nayebisa bino verité mbongo ezokende mbongo etikali 10 000 ndenge nini 5 000 eke wapi uti tozo comprendre te monsino mbali do makambo ezoyaka ko ezosenga bambongo moni mbongo so babebisi ndenge ekende ezalaki siko papa de fala kende Kinshasa akende nga bite kokende te mpona mosala na bino naomona ndeti ekosala mwa komplike bandeko na nga papa de akende mosala te akende su Kinshasa te nzoka nde baprogramaki papa didelaka oke Kinshasa aobungisa mbongo wana moni mutu abungisi mbongo ebele bomitungisama te ebandaka na molimo programmation ebandaka na molimo baprogramaki deja papa dide fa bungisa mbongo wana ndenge kaka okende bongo mbongo nyonso ekobunga
nga na yebisi kokende te to annule voyage oye alingaki kokende to annule voyage wana bolimbisi na lobi 2018 mais ezalaki 2018 te ezalaki lokola 2020 ezali na 2020 2020 mpo likelembe ebandaki na 2018 kota fin 2018 kota fin 2019 mobimba biso soko toyi kolia na 2020 ezalaki bongo mponga na yebisaki nga bi so okei na omona ndeti baconfirme ekozonga lisusu ekozala mabe ezalaki ndenge wana nde nayi kocomprendre bandeko na ngai nde mbala moko ekosala ke akete tumwa mbongo ezokita kaka to ekotikala ndeti na 10 000 na maboko mutu totinda lukela biso place na Kinshasa kuna nga bilukela biso mwa terrain moko ata ya 14 000 boye ondie kuta yoka ondie ayoka te eleki papa naye koluka bato mosusu bona mokuse kaka naye kokweya donc ndenge kaka bon opesa bato foti me eza foti na bango te ezalaki mamba molimo nde bakesombela biso mabele o bakende kosombela biso bandeko na nga basomba mabele na Kinshasa nde basombi mabele na Kinshasa un mois après baye koyebisa biso ke mabele o basombi eza nango nzela eza lopango te eza nzela moto azoke somba histoire molai eza nango nzela eza nzela ndeni boye fo bapesa mosusu baye kopia biso mabele mosusu baye kopia biso mosusu bapesaki biso lokwa totikala epesu pena na mbongo te donc totie baborne na baterrain wana mais totongaki ndako anga te bakati matiti baloni pondu totie baborne na nini wana pa mutu moko ayi kotonga place wana atongi ndako yanga bandeko pa bakende boye batongi ndako anga tokomi kobundana mutu wana alobi ke ye mutu asombaki liboso biso tobi biso mutu osombaki liboso discussion nde ekomaki makambo okende kosamba doyo mozotala pendo bi likelemba oyo tole nzambe na nga ata souvenir ya mabele tokotikala nango te totikali na souvenir te ya mbongo ebele boye Seigneur wana mpe ku totikala iso na bato misatu na nsima futa opesa lisusu voilà futa opesa lisusu bandeko na nga quelle situation me nga moko nalobenga bi naotia susi te nzambe kaka nde ekosala mukolo mosusu lere ekomaki ka benda bika kuna boye tobandaki kokowelaka na bato wana nde sikoyo bato wana bayebisi bato na biso bakende bakutana nzambe alobi na nga boye jour nde nzambe akoexplike nga abi na nga Deline omoni mbongo oyo bozwaki ya likelemba ezalaki bato moko oyo bino bobetelaki lisolo ke bozolia likelemba mpo bosomba lupango bango nde babebisaki mbongo wana donc ezalaki na likelemba bato te ezalaki nde bato oyo bino bobetelaki lisolo mpona ke bozolia likelemba bosomba lupango bango nde mutu bamemaki yango na monde ya ténèbre bake koiloba kuna ke bozolia likelemba nde babebisaki mbongo wana donc normalement mbongo wana elingi esila bino kaka bongo bosala eloko te soki mobali nakende Kinshasa alinga kobungisa kaka mbongo ndenge amemi mbongo wana anga otala boye mbongo eza lisusu te mbongo ebungi mpo na molimo deja bozalaki na bino su na mbongo te ndeko nzambe abi na bodo na molimo mbongo si babebisaki do oza nano eloko te si babebisaki yango nzambe abi a cause ya 1000 euros obopesaki alobi te ke a cause ya 2800 bolanda bien place ona osukisa nzambe alobi te ke a cause ya 2800 obopesaki alobi bonte abi a cause ya 1000 euros mais pourtant to paye 2800 nzambe abi a cause ya 1000 euros obopesaki yango ebundeli bino 1000 euros bopesaki yango ebundeli lupango o abi nanga abi ozozwango abozozwango eza bino epi bino bato bosombaki yango liboso complication oyo eye abi ti tosomba mabele wana o batekela biso ezalaki nango balabala ezalaki a cause ya mbongo ezalaki ya kobeba me nzambe na bolingo na asali bachange biso place
ale pas comme sous to somba tumba nzamba be pi bino mboso ma kyo liboso ba témoin nazo tia ba témoin ba voisin ba ko témoigner que ça bino abi 1000 euros mute bundeli abi so bo pesa 1000 euros o te bonga bo perdre nyonso olunga bo zaka na souci que mbongo ebele tozwa ekendaka abo à cause de 1000 euros si on a un thème à nzamba oloba bon nga siko na okamwa mais to pesa ki 2800 pourquoi zo baka 1000 euros nde nzamba ekoloba na nga lobi 1800 eza normal po ata mbongo ebeba te bonga bo pesa 1800 euros po 1800 ezaki 10 ozomona abi 1800 ezalaki 10 ezalaki normal ke fu bo pesa ngo abi 1800 ezalaki normal wana eza lokola nini ezalaki obligatoire mafu bo pesa 1800 na po ezalaki 10 donc yango esalaki ke naloba na bino bobakisa lisusu mbongo donc 1000 bopesaki wana yango nde ebundeli mabele o abi bozozwa yango na ndenge pe eyaki kosala ke me ayebisi nga mendeko na yo akosala boya ozongisa boye emema bino mosika nde apres lekaki oyo ekokaki koleka nde akosala ke tokomi koke kosamba me nazalaki na kimia mpo nzambe esi apesaki biso avant tokóma na makambo ya leta ozomona avant tokóma na makambo ya leta eki basuspension de travaux boyeboye makambo ebele me suka nango toyaki kolonga mabele wana tozwaki yango muna azopesa bino témoignage oyo nzambe ayebi motema na nga pourquoi na opesa bino témoignage oyo ozomona nzambe azali ozomona nzambe azali bandeko na nga azali nzambe oyo asalaka aza nzambe oyo asalaka ozomona donc yango kana ngene ayebisa bino batémoignage eza ebele période moko susu ka makambo ya baaction de grâce mwasi moko boye abenganga abanda obenganga azwaka te na classe mama deli nakoka kosala examen te mposo nakomi ka devant place ya examen makambo nyonso natangaki ebungi apesanga sujet de prière wana na kolela nyonso aza na Italie nasi aolandaka nde na oloba boye mbala mo nabondela mpo na ye kaka examen donc mobulu azwaka te leke ekomi ba action de grâce boye atindi action de grâce na ye lere atindi action de grâce na ye après ayi kobenganga mama Deline nzamba mpungutu lendo asali mama tala nazwi examen na nga nazwi le na bandi kotanga tala nzamba ateke na bondela ole natanga na bandi kobondela après na temps kotanga elekaki natangi kaka soki psychologie so nini abina kende kuna professeur nga pesa examen na atuni alobi yo bando ya na école oyo ça fait ce qui 3 ans mbimba ozaka na classe ozokoka kosala examen te poani ye abi afongoli professeur mutema abi na bosanaka na nga so na ye makambo nyonso natangaka na bosanaka moyo abi ya solo abi abi ndeti sikoyo otangi nini napeso examen nini ye abi pesanga psychologie abi otangi psychologie apose ba question ye donc question oyo ya korépondre ye moko professeur atuni ye pardon question oyo fallait ba pese professeur azotuna ye question nini natuna yo ozomona azotuna ye natuna question nini ye azoyebisa ke tunanga boye nde professeur pa bioke répondre kasi donc ye moko amipesi ba question ye moko pesu na réponse amba mo professeur asali tata apesi ba point bi oleki ozwi abandai kosepela na ndenge mokete abengi nga mpe na partage kosepela na eleki bandeko na nga eleki je crois quelques jours leka nzambe abandai koyebisanga makambo mpona bato bapese baaction de grâce tellement bazalaki ebele moye nzambe ayebiso mpona bato nyonso te me azoyebiso aye koyebisanga bi adeli nozoyeba mwa mwasi oyo abengaki oyo abandai kosepela abengaki alobi azwi examen mwa mwasi oyo akokaka kozwa examen te mayele nyonso ekimaki so alingi asala examen nga na bi mbamo abi oyo abengaki nga bi na bandi ocomprendre nzambe apesi nga explication ya mwa mwasi ongo abi na nga yebisa ye mbetu oyo alalelaka abi mbetu wana eza utilize ndako wana mbetu wana babebisa mbetu wana
mbetu wana mutu nyonso akolala kuna makambo ne nyonso ekosimba te. Mbetu wana ezalaka kontrole na monde ya ténèbre. Abi mbetu wana eza na besprit oyo eza na kati ya mbetu wana yango mte yibake mayele wana. Yebisa ye alala lisu na mbetu wana te. Soki alali na mbetu wana likambo moko te ekomarche na bomo ene mbetu wana eza akobeba eza akobeba eza akobeba. Ndi monga biya sola biyebisa ye benga yebisa ye mbetu wana alala nango te. Bandeko na benga pe na yebisa etala mbetu na oboye mbetu no mte ezwaka o mayele boyeboye. Donc mbetu wana eza bandako wa privé akutaki biloko na ndako wana. Yole tolobaka makila na yesu epetola mbetu tolalelaka epetola eza na tina bandeko nanga. Donc mbetu wana ezaki akobeba. Soko ngamu na kamoki ngabi oh bandaka lo mwa moso apesa sujet de prière oh. Mais nzamba alobaka eloko te. Mais leka apesa son de grâce nzambe nano akangoli ye à la témoigner à la pri nzamba ekobongisa. Ozomona nzamba ekobongisa ke alala suna mbete poso alali suna mbetu wana eloko moko ta kosala ekokende liboso. Ata mariage esimba te. Donc vie na ye kozala kokangama. Ozomona do yango na bandeko ba témoignage ezebele eza vraiment belé soto bito banda kolekisa ngo awa to ebite soki to sa ndeni mais je crois témoignage ekobanda ko édifier bato. Ozomona lelo na lobeli kaka po na ndenge action de grâce ndenge na yoki na YouTube eza ko yinda ke bato bazopesaka base na nzambe mbongo base na nzambe bazosengaka bambongo boyeboye bato balobi ke bapesaka lisu te bapesa asu te eza nango bien conseil na opesa bato mosusu mosusu akoloba ke soki topesi bango tomvwamisa bango soki topesi bango tomvwamisa nde nalobi ke nzambe soki akatisi mutu mosala ndeti nga mama deli nga akokaki koimagine te ke mutu so ozosalela nzambe okendaka mosala te naomona yango ezalaki na sensi te mais periode moko tozala na église moto andeki kosambela soki tolali na baveye paster na biso na bando omona bavision mo makasi epuis la bando okamba priere na nguya nyonso mais eyakokoma na temps moko paster azaki na bolembo akomika kotinda nga mama Deline kamba priere bato mosusu aya otinda bato basere mosusu tokamba ba priere epuis ye moko abondela asu te nga na remaka changement pa paster na ye comprendre eza fatigue ya mosala na yebisi paster nga bi paster église pe se ye na omunene tozalaki moke meto akomaki ebele nga bi paster nde toza boye nga nde namoni tosala ke yo tobanda kofuta yo tobanda kofuta yo yebisa biso salaire na yo ozwaka eza combien na mosala salaire na yo ezalaka combien po oyo ekomi lokwa na oyebisa bino nzambe na likolo témoin salaire no ezalaka combien paster po na omona ozozala na bolembo ya priere po moto azokamba so aza makasi te bino mpe bozala makasi te ozoma biso tokendaka na biso bakayu me yo loko ozokamba biso yo kokendaka kayu te mosala na yo yango oyo paster yebisa biso mbongo ekomokota nango ya bien église bato bazopesa bato baza motive toza kelke bato oyo tokokangisa toyokani ke topesaka paster salaire na ye na ndenge oyo bafutelaka yebisa biso paster alobi te nga mosala na kokata te